Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Oyo, bakufaka pona bango, bamona kambongo te, baye koyoka ke, ba mercenaire mo boye, baye kaka, elo ba sape zoyi bana te, baye ba futami. Armée numérique. Et puis Mami Bengi peut armée numérique. Est-ce que baye bi armée numérique? Ils connaissaient que c'est une armée numérique. Bah c'est comparé à LCI à France. Le boy bi armée numérique. Hein? Ah, armée numérique, elle a quoi? Bah, ségolène, bah, combattante. Quand elle dit des choses qui sont vraies. Elle ne vient pas, elle ne cherche pas un poste au Congo. Elle se bat pour le Congo. Ou, Baliate, qu'est-ce qu'elle a à voir? Qu'est-ce que ça a à foutre? Mais elle le fait pour le Congo. Et le maman s'en est dans le biboy. Yazana poto. Nganzamba sunganga. Moi, na kotsa mo mbongo epele, na pouvoir, eza ya Félix, eza ya Kabila. Nde la fandi boy. Na comment sorti en 13 athées. Mais sorti, à 10 ans, j'aurai la même vie. Mais papa, ça change quoi? Mais nous sommes obligés de nous battre pour les Congolais. Ceux qui t'ont se battre, nana kobunde la bango. Ndero Lopiao, ceux qui ont TikTok, parce qu'ils ne vont pas se limiter à TikTok. Ce qu'ils vous disent pas, ils sont capables de recourir comme Mende à Sala Kabiso, qu'on katambalamoka réseau. Qu'on katambalamoko. Donc à toi, ça n'a VPN et qu'on salate tant que tu es sur le territoire congolais. Maman Denis, na quoi que bosse, mais na papa Christian bosse, mais na photo ya Jaël, azolo ba makaba Jaël, ba maman ba ki la marche Jaël, tout le monde est Jaël. C'est comme ici bazo kanga TikTok parce que Jaël a yé ou bien ba toucher premier dame mais ni les akoleka na simaona pour na tala kaka niveau ya Christian bosse ba pour répondre Jaël. Bati kale ki na biso tranquille. Bati kale ki na biso tranquille. Bango pona bango ba okanisake to PC parce que mon régime babangaka audio na vidéo ozana idete soko ozana audio na bango na vidéo na bango ndenga na mama sanza toza boy bazobang omoni yo akutu zelo bando zo ba menace okozwa mama na menace parce que ba lokwa ba soda abanga civil asima munduki parce que moninga mama Sandra toza bilo mususu tostoba ke tokbeta ngote fanda wana. Bah on fait voilà la rapide avec toi na biloko et que biloko bongo ce qui atterrir dans ma boko ya moi la moko est politique ma casité à cause de la ngongingo et beti Hiroshima bombe H donc et loko basoba na yangwana ba kosa Jaël le côté pone wazana ba pesi Jaël mukanda ba menacer ba menacer famille no etikali donc yaza ko besoin ça sous dossier dossier ne yangwana aso besoin ça dossier j'ai la fingi mutute elle ne parle que du pays a fingi mutute vieux Abigel inbox c'est une fille bien une fille loyale très polie très respectueuse j'ai le zomonana. Mais quand il s'agit de Kamamboka, maman, papa, elle aura le bureau dans le piquet, nzela est souté, embouteillage de l'opinga yoyo, mais boké ko buka, baba pango abato. Bobuki mapango, kuna kota masina, bobuki mapango, bobo sani, bote la chinois. Ce n'est pas la priorité pour qu'on pango abato. La situation est très difficile au Congo. Bato ba futamité. SCPT, RVA, DGI, ce n'est pas ça votre priorité. Entre-temps, beaucoup exhibé Eric Prince, Anna Kinshasa, Akokita, Nagoma et tout ça. Vous voyez, ça peut être congolais que Eric Prince,
comme moi si abotisaka moi si moi na kufi masengi mbongo a récupérer ou virate asali musala ne bolinga kite mais comme asali musala batne ba kufi ba capturer batne ba batne ba ekozongisa bango boko futa. Donc mon Eric Prince et Kobima. Et c'est pas en termes de milliers, hein. Ce n'est pas en termes de millions, c'est en termes de milliards. Situation sociale s'est dégradée. Mais puis Jaël. Ben voilà maintenant, elle fait ce qu'elle fait. Parce qu'elle le faisait déjà. Quand elle avait un caca, pour que Jaël a commencé à faire maman Denise, maman Sandra. Mais Jaël a toujours assumé. Awanga na ngote a solara maman Sandra. Awanga na ngote. Pour la banque, c'est que topesi donc audio wana et soit bango. Alors que maman Sandra a pesi ne Jaël audio à mon côté. A pesi était. To soli kama mboka. To mboka zo kende bien te. Mboka zo kende bien te. Nous devons aider les Congolais. Les autres ont voix de 100 voix. Sans biso Congo kufa. To sali font comme tozé belete. Mais to ningisa Congo. Et c'est ça l'essentiel. Mouto kana réseaux sociaux azate. Sur ma TikTok, nous migrons tous vers Facebook, X et YouTube. Et WhatsApp d'ailleurs. Pour le groupe WhatsApp, au comme un groupe WhatsApp, il y a 10 000 personnes. Au Tchépébor et Tamboli. Voilà, comme ça, et l'autre côté. À l'ère de nouvelles technologies de l'information et de la communication, ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Pour preuve, ton télémeni Félix Sao, à ceux qui l'ont référendaire, parlement il est ici, Séné il est ici épicier, à quel on a cours constitutionnel peut s'afficher favorable, mais t'as le lot. Sur 64, on est ça à chaque fois on a poche. Moi j'ai le 8 juillet, et ça là qui n'igno. Le 22 juillet aussi. Et comme bah pendant chimie, bah je vais là. Et que bah sango, bah côté kabango, pour dire que le président de la République avait déjà initié le dialogue avec le président de l'Union africaine d'Aïchimi. Donc, bah opposant, bah que nous dans d'Aïchimi sous l'égide de Félix. Donc, aujourd'hui, vient Oteteleke Mafumbe. Ceux qui ont arrêté le projet macabre, satanique, diabolique, maléfique de Félix, et ça va Oteteleke Mafumbe, et ça va Maman Sandra Moudimbi, et ça va Jaël Cho, et ça va Ségolène, et ça va Kata Zoba, et ça va moi en explorateur news, et ça va Denis Dussochoa, et ça vient Jean-Luc Kemani. Naba toi mususu oba saka musala sur Twitter par-ci par-là. C'est tous ces gens-là qui ont bloqué Félix. Et ça va Congolais va en Congo. Et à ce 64 été, bah piso toujours en charge des réseaux sociaux. Et comme il ne se passe jamais des réseaux sociaux, Yaya, n'a pas Félix a les réseaux sociaux on a été. Ils vont rien faire. Tindika Chakal. Bango ko atamba so basali bongo boza makangu wapi baba sakaboye moi weekend oboye neti vendredi samedi dimanche kala o ndo mela bango lo pipi danye nani fio azaki na ba nyongo na France oyo nyongo inane appartement 5 000 €. Waze makangu ya John Chibangu Dani Bokombe. Tiens, toi, le pipi. A okende, bana ndaku na bango boy, kota casier judiciaire. Kurande wa fiba yaka. Président Zawana, camarade na vice-premier ministre à la défense, Guy Mwata Vita Zawana, Guy Rwando Zawana, nani, Noah Mbika Zawana, Général John Chibango Zawana, soirée bunga bunga et kezongi. Elle les a pas comme aucun épée.
Mais il y a le peuple d'abord. À quoi peut qu'on a ma soirée pour ma bunga? Mais je vous dis. Au connaît quand on va le pain moboé. Et ça le qu'on a cagité. Ou bien ambassade moboé. Basundola. Le pain wana. Basa ma soirée bunga bunga. Non. Bah c'est alors t'es vieux. Bah ça va ma kangwapi. Bah kufankema. Bango ma bazaka. Yemo kwa côté TikTok. Na faux compte na ye. A recruter à la Bengi. Ma marraine. Comment les appellent les femmes? On va se parler, ma jeune fille. Ma jeune garçon. Makrel. C'est makrel. Aesabi, il y a une fille telle. Ngai, je m'appelle comme Soussou. Na 2012. Na 2012. Na 2012. Na Fandi Kaboe. Sénateur Moko, vice-président Sénat Benga. Et Denise. Na moni petite Moko na Facebook. Petite on a mon akata na rebo. On se voit si on a. Ana moi qui est. Ana 15-16 ans. Habillé dans un petit toyo. Ngabi, ngana opanga bi, yope. Ouba mo kamon ndenge za raté. Abi contacté kaka. Akobo était hier. Na compte na Facebook à fille. Na comélie, je t'apprécie beaucoup. Je veux te voir. Je viens de l'Europe et tout ça. Maman, doit être ça na Belgique. Ba foutre na billet. Abenga na 3 heures. Jeffrey Tavelazo a tenu un billet na 4 h 5 h. Nous avons la 10 h. Deux frères qui m'ont en aéroport pour la check-in à 8 h. 19 h dans la kin. La petite est venue me chercher à l'aéroport. Yaya. Donc, il y a mon tête, pas sénateur Ango, ou on a fait une casino na Pullman, wana. Yaya. Ce qui a gagné la casino, aya tchemwa na mbong. Donc, quand on a bouton de tête à 20 000 €, 20 000 $. Ce qui a gagné, basé pour le Touma. Pourquoi il y a ce qui a VIP, parce que le Touma comme un mungala. Parce que le Touma, parce que le Ngando, parce que le chapeau de fêlé. Yeah, il peut jouer pour 50 000, 100 000. Indice, moi, c'est un grand musicien. Nazombongo kakaboy. Avant qu'il ne soit chicon. Donc quand il gagne, tout ce qu'il gagne, aya kapeli biso. To beta to fana place dans un casino de pratiquement 14 h 15 h jusqu'à 3 h du matin. Bango bake na zu chicon nanga le lendemain. Voilà 22 h na continue ke. Je me suis dit c'est comme ça que des gens se font de l'argent à Kinshasa. Et aujourd'hui c'est un réseau en fait. Et bah si on a un réseau, on a basé le cabinet à moi noyo et grâce Coutinho. Si moko tango to bando kenae na bando tekae. Pour azora fi garçon escromo boy. Moi na mokolo université cardinal Malula. Comment il s'appelle encore le garçon? Jerry Biangani. Après on a comme côté que pour gouverneur on s'est retrouvé. Mais après, on clique à balele. Et c'est comme ça. Dédé mon passe. Wananda, elle est là 3 filles, 4 filles. Dédé mon passe au monde. Député national. Maman Denise, pardon. Au tété la pardon. Nalobana qui t'a engagé tika nanga Maman Denise a sa parole. Tika na ya te même on ça déjà ça no kaka. En fait, ngana omona bon, banana matina live na omona ki tozo ki na privé to ki mana masolomba ya Congo te, s'il vous plaît. Ngana lo ba. On comprend que audience c'est longa mutna bengi si bango. Omoni live yo bengi si ba invité ke ba invité ba mati para bango moko izala kandenge mususu. Okay. Donc papa te même peut-être yo comprendre te pourquoi ba maman nanga o leki nanga Denise et puis leki nanga mususu Sandra Moudi pourquoi baza awa parce que tout monde kama kambo ebele sur bango yango nga mutuna bengi bango na audience yango yo comprendre peut-être
Ok, pourquoi alors baza awa. nako passer juste Peut-être yo soki eza ndenge nini oki pe koya koma papa tetela na landa ki on a se mukulu wana boye omoni ya place wana boye wana ekomisi ko analyse. Mais pour le moment baza ba invité il faut bato ba pesa bango litui bayoka bango. Et puis papa t'es même, je vais vous expliquer une chose. Nako pesa juste kaka message juste donc on a sima ba éviter au la merci na comprendre panel na yo mais panel était sujet aujourd'hui nous comprendre. Panel aussi comprendre bandakal. Ça va OK kasi na comprendre sujet na yo mais je suis vraiment désolé et peuple congolais linga Congo. C'est juste ça. Bon, voilà. Ce que nous avons comprendre si je n'ai pas raté, et au coup, je vais vous expliquer où il y a habité. Na Congo ya Chilombo Oyo, ils ont une vie privée. Ils sont capables de te détruire par des trucs before. Moutoualia kaneba melakanae. Basala kaneba soirée bunga bunga. Maman Sanda continue à être baojuana okoyoka. Mais ba trikaye ba pesa biso mitaka na ye to publier ye pour ba désactiver ye. Le pouvoir de Félix fonctionne comme ça. Taneti lelo na peska exemple. Lelo nzoto président et ana balabala. Nzoto président balabala. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens au bazaki nango et tambo la moitié 3 personnes 4 personnes et vous avez ton esprit aux huiles. Parce que Moutouana ta tindeli et ça a téléphone à Lisette Kabanga. Loupé papa moi na liposo à Lisette Kabanga a joué en ondegeni. Loupa comment faire chantage nango maman Sandra ebi. Koutou maman Sandra sa Denise. Comment la moutala camarade noté enregistré. Heureusement il va rater que Nachela Erek a kena panel moko ki ko finga hakuna. Ngai na zone hôpital maman Sandra benga bi na episa konini muto oboye ko enregistrer bi ngai na mukolorek ami yoka 9 minutes aya ko senga pardon ba ko bomanga ali moi ti lo kota ayeba na kota kendate pobi lo rando bisanga ayana yepa ena mutagala président oh esa time 23 ba pesanga 200 000 na esa time 23 bolingate il n'aime pas le président mais na niveau ko plus de $200 000 pour na ka mutagala président ba opiate. Et pour la minute, ce qu'on va être en armée numérique, qu'on va faire IA. Donc c'est inutile. Luka moyen musozo mbongo. Pour la wana tika na yo. Mais comment et comme na maboko na bango ezela maboko à Lisette Kabanga waza numéro 1 CNC. Et comme na maboko camarade président Topeka bon. Waza questeur na Sénat. Topeka bon azana komi balé yamoko Sylvain Mukengeshai yamoko Topeka bon na Belgique azali Topeka bon tebe ngaba kangaye président bimisaye na sima o azana CNC oyo abimisaye na mukanda na ye nda se retrouver na Canada akoma Sylvain Mukengeshai ana vidéo wana ba vidéo wana eza 5 et longue pas na ye eza pas before. Bizarre situation n'est pas before, pourtant on va before, parce que la vidéo nyonso 252 vidéos, bâtiment on a kacha ordinateur à nerf. Et comme il fallait qu'on désactive before, basi ma pas, ngai pour la publier before, faut t'en $50 000. Mais la publier la ngate, n'a pas before, n'a la publier au thé. Pour considérer que Denise effectivement la liste n'a ça, n'a 50 000. Mais la tika la qu'on publie thé. Dans ce cas, évidemment, on a bien, les amis de Tebimi, les amis de Tebimi, Chimboubouy, Nasukawan. Parce que les mecs qui vont before, Baba Toboko, au lingo lingate, au 4e kila, à ma côté mon sous. Je connais le système. Bango moko ben un système, ya ko humilia kabato. Gouverneur ya o katanga kiabula. Bat nefi. A filmé. Mais il faut mona tout ce que j'ai fait pour que Fiona a publié. Mais la fille a joué marché à $500 000.
pour éliminer le Lubumbashi, mais à chaque 3 sapins. 500 000 $, 3 sapins, il y a quoi éliminer. Et Sili. Baliwa Kangisae, Abina publié mon takala gouverneur. Toi, il donne la boy, a tenu capture d'écran. Batnyo so moni bango, basiye si mikanda, ya makama référendum. Batne bango basi. Ba jeune fille va filmer bango. Ba même pas que, dans mon kila lelo, quand tu vois une fille, au côté de la chambre, boma mwinda. Parce que la caméra comment elle est lentille. À quoi quand on a mis tout, il y a côté bana melaka. À quoi on a na mutolu. Azu image na yo, a même le président. Jimmy Belau. Na John Chibang. Bazana mutakala sango moko munene. Jimmy Belau. Bazana mutakala sango moko munene. Oh, les lokoka, so, bon, mon écart, va capona roloba. Mais, bazana na mutakala na ye. Donc, ils sont comme ça. Ce sont eux qui ont fait que ma vie privée na bango, to landela. Parce que c'est comme ça ils font pour détruire des gens. Ils détruisent les gens sans honte ni vergogne. Ils mettent l'argent en jeu. Netiawa, maman Sandra Ebisibino Awa. Nous sommes des mères de famille. Moi, Denis Dussochoa, je suis président d'un grand parti politique. Je suis quand même président de 4 équipes populaires et de masse. J'ai eu plus de 17 000 voix aux élections. Quand on a coupé ce Luando Nzoto à Kasanga, il n'y a pas de souci. C'est que je n'ai pas eu par la loyauté, je l'aurai par la force. Mais là-bas, c'est comme ça. Guy Luando a combien de voix et au piaté. Et Pesangaye. Pesa. Soko pesite. Okolekate. Pesa. Donc, bande kubozo comprendre, hein? Na ebité beaucoup bondi sortete la ke mafumé par rapport à quoi? Na ba oyo bango ba lokoti po ba kosa kabino ba ambriaka. Loba na yo maman Denis. Et donc, au komona boye vie. Babiso to mona makambu vie na ngai. Ozo kanisa kaneti blague. Bapi melio siège. Api melio penzako. Aepi sio. Mama soko pesite okolekate. Olekate. Hein? Olekate. Vie. Mwana buto lobini. Zela yoka yoka. Mena komela kiyo yango na komelio. Na komela kiyo yango na komelio. Na komela kiyo. Donc, vous comprenez qu'il est dans une activité politique. Na komela kiyo talomo na likola dispo na appel no oyo. Okomona kuti na bengi yo 4 fois. Ah, na tindele moi si. Ebisi ya ebisi ke azobengo to yambate. Na bipeta ebiote ebisi ke c'est toi l'américaine, tu viens de ma part. Omoni. Osumu ki? Ministre, hein? Tabaja Osaisanga. Ouais, mais c'est quoi ça la chaîne? Kofi arrête pardon, on a son lukao. Kasi nazo rimba upoto kuta anoti. Ya osumuka te yo na kabela yo kala.
nga no micro na yo na sta kabela ki oye nyonso esangana oloko sakisa ndoki asangisa leki nanga ndoki ote bwende atupande bayebisio nabisio oyo ezaki ndoki te onde bayebisio donc babalanga nga moko mokolo nzoto onde ayebisio oyo ministre awapi oyo boye ministre ya relation avec le parlement Guy Luando baportemone ya bato boyoka babi bokilo babeyanga bokilo bake kolukela ngai mbisi mbangu kandi nafani yako po kelukela nga mbisi bayelinga mbisi bokilo oh kasi yo yem na kabelo ekala nakomeli yo nabengi yo kutu 4 fois yoka yo moko oza wana ndoki siko nayebisi ye fandeleka wana na osinyale nde nakomeli yo nabengi yo komo oyambi te she kompi kozoyamba bato na bifanda kaka wana lobake oyedema par po babaye kokotisa ye nde nazwi moto ya sécurité na bi wana leki ya honorable denis a honorable nde bakotisa ye bando boye okotisa ye wana ya makambo pouvoir esa makambo somo te vraiment ayebisi yo alobi kakomelaki yo telefone ekangami yo demba demba na provincial eza bongo national aza ye ake national oyo ya Suisse ake provincial yanga natikeli bango ndemba. Je t'avais expliqué pourquoi j'avais la chaîne de... Et d'accord, ozomona donc alia pe alekisa pe ye te yango akopesa jamais politicien nzoto jamais alia titi mais alekisa pe ye te alors qu'elle a eu deux fois so ye aye kopotana makangu na bimisie na moamba Dorothée m'a dit ba potani en fait Dorothée azenga na mana Luando après ko pa kele kinanga ba potani na le kinanga donc kuna soko pesi nzoto te tu ne passes pas voilà au moins moko so ba ke na ko sangsa yo moko zawana na se nga ko bimana oti Luando c'est un multimilliardaire hein. Attends-moi si mon tako boye na Congo mais nga na boye attends-moi si mon côté je suis l'exception qui confirme la règle soki na pesa ki ye nga leka député yo moko zoyokati donc voilà c'est ça la réalité chez nous la réalité du pouvoir de Félix. Naturellement, maman Sandra. Jamais n'a pas ça, Isaac Kaba, jamais n'a pas ça. N'a pas ça, s'est retrouvé dans ma cala. N'a pas ça avec 17 000 voix. Est-ce que vous connaissez 17 000 voix dans les élections? C'est combien? 17 000. Bataba 9 voix Baleka. Bataba 300 voix Baleka. Alors que notre parti atteint le seuil. Regroupement Guy Luando, tu atteindre le seuil. Na pesi seuil na parti plus de 17 000 fois. Batoyo nanga koma Kishasa. Kuyete salam. Bon, Maman Denis Pona Souka, en tout cas, te protéger peut-être ministre à la communication. Bon, Nazolo ba yanini azakutu ministre Christian Bosse Bazakanine chargé yanini. Aza présent à CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel. Conseil supérieur. Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il y a censure, ou bien censure? Non. Conseil supérieur, ils ont censure dans le cadre, mais c'est Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ah, ça est nul. Pour moi, ma voice na yoga qui a vraiment ce qui tenait tout balancer en mais bah vous pouvez kolongola na musalat. Te wa to chate. Wana pina to chate. Wa za bibundeli. Wa ko chana nute na tu ne peux comprendre que azaka Tintin.
parce que na yoki Christian Bosembi na yoki na makambazolo bakune na makambazolo ba awa si to beti peza ba bon wana Tintin hein ozomona azobenga ayebisa ngai na sotuka muke kaka tika na yo tika ko kulongolena musala s'il vous plaît tika te na chaka muke po ayeba ke président reke oui moni naeka nde bazobeta nga biloko batie na yo wana Oui, allô, tu m'entends? oui je t'entends très bien Oui. namoni ka nde baobeta nga biloko bazobeta batie Moi, je veux que tu m'aides. oui Moi, je voudrais que tu m'aides. On va essayer de faire quelque chose. C'est-à-dire que ils ont fait une procédure pour qu'on en aille avec toi, mais tu vas te prêter au jeu. Prête-toi au jeu, c'est tout simple. yokazo bakena se prêter au jeu oui mais c'est quelle procédure tika mama tika kata na makamona ko Denis kata nakati ta ba petit esprit ba faible vieux tokobundisa pouvoir oyo ti bakolongwa ngai kolonga makona nga na Rwanda awa pouvoir ya Tshisekedi kwei nazwa avion po nakozonga Belgique au vieux sud de tous te nakomi kozonga Belgique lokola muibi nakosala video après nayako publier après 48 heures sanda kolala te mama sanda kobenga benga ngai cha video papa vieux ouais et puis tangu nazozonga poto le 14 juillet nabinga kosambisa te fona zonga parce que nga avocat na nga maître Mengen oh moni makambo yo stopimisi ya baba nyamulenge ya bakatange na bimisi ba preuve belle na zaki nango c'est moi qui ai fourni la grande partie des preuves pour faire la CPI pe na Belgique na tournier na bimetre comme on a obtenu renvoi d'audience maintenant mbaso eza na aéroport te ponga amuta piyoma na tuna kananu est-ce que mbaso eza à côté na sa mai et puis mbaso eza te na ebisi sanda na ke sanda mama sanda akufa tonini na yana ngani Marie Bouino na France na ese na kei je ne peux pas na France la ba vidéo na poto bato ba sakai nanga ce que t'as sa biloko wana na sina ju déjà renvoi c'est-à-dire que tosu po basa tema bizengi ba kei ba pese papa nanga mbongo pour que la mosa dossier moboy mais vieux yo ebela bien yo so mona ngaza muta Luxembourg comme na lobaka allemand nous dépendons de la Wallonie donc Namur siko na sa olena samba na Namur bakei ba yo condamné na Liège o so mona ba betinga bord mais au lieu bakanga bambanga na bango parce que condamnation est ça marqué le 30 juin il fallait aussi la 15 jours. Le 16 juin, c'était fini pour moi. La condamnation était actée. Donc, moi, je ne saurais même pas qu'il y a eu une procédure qui a été prise. Mais comme ma bête qui est sur Internet, mes avocats, le cabinet Mengen est parti, tu sais même pas appel, tu sais l'opposition. Parce que c'est une décision, tu sais aucune unité, tu bête en opposition. Donc, et comme il dit l'année prochaine dans une année. On comprend? Alors, tant que Nasi Mengen, nabi maître, est-ce que mbaso ezate ngaza mutabiyoma nabi papa bana nga nasi akozo nga na aéroport aye pe sabi ozo banga tengabi maître Mengen lobi eloko yate je peux na saliba vidéo na aéroport na Kigali na Kiti mais comme na Kiti na zaina solo mutoki na tabola ki je mba na osaba live na luka bana biloko tout ça. Nalala qui avion. Notre travail 5 heures, on atterrit déjà. N'atterrir. Alors, comme on voit souvent à First, donc je suis parmi les premiers passagers. Mais cette fois-ci, na kendena saucisse à Goma, na ba fromage, oh y'a un Marie Bouino, azana Goma tinde la kinga. Alors, comme il y a quand on a n'unité, quand on a sous ta bagage. Vieux. Na zeli bagage n'angeya, na se débat, oui, on na toilette ba handicapé, na bimi. Oui, on a bimi. Azuma boko a na genou, ma mis, il va à mon nez a mis ouvert, ma mis donc quitter. Mais pourquoi tu pleures? Ah, puis quand j'ai vu, bah, passager à SN, yo, bibite, j'ai cru que ma kangio, ah, puis Denise est têtu, n'a pas qui ça qui est. Ngabelo, quand te maître m'avait dit, mba souezati. Comme tu te posais opposition, et l'on et comme il tient l'année prochaine.
Parce que tu es en vacances judiciaires, et puis tu as besoin de la priorité. Mon dossier n'est pas prioritaire. Au moins, n'a que peine zongi. Mais maman Sandra, elle a lité pendant toute la semaine que j'ai fait en Belgique. Denise, au son athée. Denise, quand tu as été. Denise, après, je me suis dit, ces gens ont traumatisé cette femme. Ces gens ont traumatisé cette femme qu'elle est maintenant sur ses aguets. Et ça fait très mal. Même moi, on m'a traumatisé. Mais tellement ce qu'on a à Zambila, Nasa Kimbila, j'ai fait une formation militaire, et que ce soit en Belgique, que ce soit au Congo. Donc, Moutosangé le Kouate. Au moins, il garde du corps au président Josué Tenk. C'est ma promotion. Comprends? Soudan. Voilà. Donc, là-bas, on a été vieux. Donc, vraiment, merci pour le panel. C'était vraiment un plaisir pour moi. Au Moro, au Ebi, situation en Ango, na Tsigi Kutumutu, à Fandie Moko, Alie Moko, j'étais fait honneur vieux. Si qu'on a que nous s'occuper na papa. Boyende bazongi saka, parce que t'as né tout kabouana na ndengi moko boye. Merci vieux. Bongisi vraiment. Merci vieux. Merci. Parce que nazaki désolé na ba tawana na ba 2010 makambwele kaka yoye. Pardon vieux, na senga déjà pardon. Tiens assez. Moi je suis pas méchante. Tiens assez vieux. Chaque fois que excuse-moi te tutoyer ton message na biso, on a besoin nanga, je viens sans problème. Merci vieux. Merci beaucoup na l'émission devant tout le monde 1300 merci personnes. Vieux. Na lela enfant vieux. Na lela enfant vieux. Après live inbox vieux. Ah ouais, réunion toujours en inbox. Merci beaucoup Denis. Merci vieux. Merci vieux. Okay. Donc oh ezaba petit nanga omoni makambo oyo nga na yebise bon na bande nanu ya nene oyo ya Christian Bosembe na lungula pe bato oyo na nsima nanga Christian Bosembe en tout cas suki nga na moni kaka mbala moko ba audio oyo nga naza na ngwawa soki kaka na balancer yo Christian Bosembe yebaka mukulu ngo bakolongola yo na musala na prévenir yo mukulu na koyoka kokangi TikTok mukulu na koyoka kokangi TikTok mukulango eza audio moko ya mystique makambo ebele olobi siri gouvernement wana oyo ozoloba makambo mususu mena kuzo omane to piéger yo oyo ezo tetela ke mafumbe bakidengele obino bosangisi bato ya internet soki na komi na niveau yo bino bato bokomisinga na zala méchant bino bakidengele bosangisa mi wana ba mama Congo ba Manike ba Chantal Bola ba nani oyo ba Era Ramses ba nani oyo ba Choupette ba nini bino bato po ngana vanda kananga tranquille mena l'équipe bino na puissance en plus nga mutu na créa bino mais soki bino bokomi ko liambongo ya makila ya peuple po boya ko distraire neti ba biso ba tetela ke mafumbe boy na ko lakisa bino bino bola biloka mike o ezaka premier avertissement na pezana ba guerrière bino boyebaki ke Sandra azalaka pire petit otetela ke mafumbe boyebaki ke Denis azalaka pire petit otetela ke mafumbe na bombi nanu ba mususu ba surprise ezebele bomona ngana na zoba na bino te bato gouvernement wana bayebi bango nyonso ki otetela ke mafumbe que ce soit Moïse Katumbi ba décoaliser wana banani tout ba Félix ava ba koma ba président bango bazawana otetela ke mafumbe muto ayeda bango lera bakanga ki décoaliser na prison ya Kabila nana bimisa ki na prison donc la question bino ba bref lera bimika galobe otetela ke mafumbe merci beaucoup ndeko lézer lelo aza peut-être ministre vice-ministre ya ba défense ba biloko moko abongo botu na yeki otetela ke mafumbe donc bino ba tiktoker na ba tiktokeuse oyo boye po bo envoûter peuple boya ko créer ba biloko moko ezanga tina na réseaux sociaux pour bo distraire peuple ngana bino toza na bino mayele na otiga bino te bino soki boye ko na bo distraire nga pe na bimisi donc bata gouvernement nazana bino problème te sauf que ndenge boke ko memela biso ba clochard nyoso tu internet ba clochard ba bande de bourrique o bo sangisi bo distraire biso wana boko leka wate vous en reprendre bo leka awate bino ne boko mo memanga ke na koma na ba niveau moko boye na bimisa peza ba mboa ya kanda mais lelo toyeka ka to solika ka normal na tche ba audio te na tche ba vidéo te vous en reprendre na sali bino eloko te mais soki muto a touché TikTok
Oh batu tout baza ko se retrouver na kati wana. Bazo sala ba business na bango. Pona bo protéger mutu moko boye, bino bolingi bo buma peza TikTok mobimba. Nako permettre bino te to bunda. Nako permettre bino te mo mukete to bunda mabe. Si tu yo Christian Musembe, na problème na te personnellement. Mais kanisa na makambo zoloba. Voilà. Bande konangai na politicien te. Na koma sauf que un patriote ou ya bundila ka mboka naye. Mais na ko permettre te que tous ala diriger, tous ala kanvouter na ba groupe moko ya ba clochard. O ba memeli biso na école ba distract biso to landa ka bango soki makambo ezo tambola bien te bango ba ya kawana et tout va bien tout va bien na sima nango bazo ka ba 10 000 bazo ka ba 20 000 vous allez comprendre alors yango na pesinga kanana ko matiba niveau normalement na tika ke gouvernement na ko kipe bango te parce que tonyo ko mingi na gouvernement ya Kabila yango na tika ki bakamba bongo mais soki bango moko ba komo pousser bingo et to koma na ba niveau to kende na ngomba voilà. Ça peut être comme ça dans Kata Life. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.